Bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autrement dit, qui n'a donné Kanda au noté la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, naba abonné nous Suède Kina TV. Bienvenue naba nouveau abonné partout dans le monde ici à Bozali. Vraiment, vous êtes ma force, vous êtes ma fierté, vous êtes mon tout. Comme j'ai l'habitude de dire, vraiment la championne, ceux qui n'ont pas la championne, c'est grâce à vous que je suis là. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. S'il y a un petit souci, n'hésitez pas de me contacter. Même pour des remarques, vraiment, n'hésitez pas de me contacter. Numéro zaliko circuler na générique ya Kina TV. Téléphone wana na utilisera pe na WhatsApp. Donc, ko benga ngai et kozala vraiment esengo. Si c'est la première fois, yo visitez Kina TV. Ndeko na yo suite à serre. Donc vraiment na sengi na yo s'abonner, au aimer, au partager et kozala esengo mingi. Batoto ya Congo boyo ka isolo e. Vraiment avant na yana lisolo na saluer ba sponsor officiel de Kina TV bozwa kaka. Bozwa po ebeta mabako te boyamba kaka esika bozali. Batoto ya Congo boyo ka lisolo e. Titre na biso lisolo bokilo ndoki. Bokilondoki. Batoto ya Congo. L'air est grave. Bokoto. L'air est grave. Les camblo qui t'a grave. Les cambo qui y a mal au télécole. Okilo kodoka. Bokilo ndoki. Ndeko mama pesi li solo. Abila championne. Zwa li solo nangai. Mobali nanga baboti bango mibali misatu. Mama na banga boti bango 3 garçons. Bazana bandeko basi tikande baboti bango misatu ndenge wana. Mobali nanga za mwana suka. Na ba ya mibali ya liboso ya mibali. Ngai nde na yaki na libala ya suka. Na yako kuta bandeka mobali nanga ba yaya isi babalaki bazalaki na basi na bandako na bana. Ngai nde loka mobali nanga zalaki leki abalaki ngape suka. Donc na yako kuta famille et fonctionnera lokola na militaire net na camp militaire quand tu kosa quand c'était côte ça na lobi na ndengi ni betela batoto Kongo li solo to yeba mama alobi oui bokilo na biso mama ya mobali ya mama na biso Nancy mama Nancy bokilo ya mama Nancy azalaki lokola impère ba surnommé qui est impère donc Mobutu oya koloba wana kaka yango donc ezate ko oya ko discuter te alobi la championne ko tambola na mokilo mona mibali ya minene ba mbinga batata mibima bazoza la commander par leur maman bakoza la commander par leur maman te ndenge nini mama na bango azalaki pe na bozui azana ba pharmacie azana ba boutique mobali nanga moko na oloba ande ko sala na pharmacie ya mama na bango donc à part mama na bango azalaki pe chef na bango o ande ko pesa bango salaire donc biso basi tozalaki ne eloko akoloba te la championne na ngai mukolo mobo ito fanda kaka na lopango esika bande ko futela esika na nsando futela na mobali na ye bokilo atindela bango maloba kete baya ndako moko ezwami
biso on a besoin de déménager te ndako ezo masusu ndenge nini abi la championne mobali nanga soka yoki likambu maman na bango alobi ezaka grave ezalaka somme donc asalaka nini adutaka tate donc ezalaka telema exécution d'abord après s'il y a réclamation tu vas réclamer après a telemi abandi kosala akende sika mama sasa nini abengisi bango mpo bakende kotala ndako mwasi alobi tokende kotala ndako ndenge nini so toza na problème ya ndako te tokende kotala ndako lolenge nini mobali kutu ntango mwasi azoloba mobali azokendaka deja azokende na ye na pokwa mobali ayeko yebisa mwasi kete il faut ba déménager pourquoi batoto ya Congo makambo eza na koseka mais eza ba réalité ya vie ya bato msusu donc mama na biso na sala mobali auta esika ya kendaki na pokwa ye pona koyebisa mwasi keno il faut ba déménager pourquoi parce que mama na bango amoni lopango moko eza na ba locataire 4 alingi bana ne nyonso bakene kofutela na lopango wana po ya sala ba va et vient donc soka linga ya kotala bango ayeka katai bango mukolo moko abu pia mwasi alobi papa ozo sana nga baje wana si aboti bani mibale habite non solo baje te za sérieux parce que maman lobi yesa koli aza femme d'affaires aya otala biso er nyonso tu akekote kozala malamu mais to sungaye to sungana pe nde ya sungara biso to zwa kaka to futela isika moko ngai na bandeko na ngai nyonso tu eza lopango donc eza na 4 portes bango loka bazana bango misato eza problème te bon ba garantia o eza problème te maman lobi ki eza problème te so balingi kozongisa d'accord so boko zongisa eza problème te mais esika ezwami kuna biso nde photo kende kuna mwasi abi lokola baje mobala bandi kokanga mobala bandi korumar abandi korumar bakoiza na ye abandi kokanga bisaka ani kokanga babisaka zokanga bisaka koti na 4 oyo akangisi akoti na 4 oyo akangisi donc akoti na chambre oyo akangisi akoti na salon akangisi azo rumar azokanga bisaka neti je ba déménager pe ba kenda se retrouver le pango moko Nancy bayaya mibali na ye na basi na bana bana bango nanya sala kinde mwana mama bokilo alinga ya otala bana na ye mukolo moko ayatali bango nyonso akangi bisaka sali nini akei abi jeune fille na ye ya Nancy azalaki na 15 ans abi mkomo boy to fanda kabo na tongo makasi mwana nga mwasi nzoto kute bande ko tungisa ye na tongo penza ndayaka na tongo wana donc to bimi to fandi pe akota kinga kuto non nazokombola non kandesa nazokombola liboso na ye wana soko lokola bani nyonso bande ko fanda wana ande ko pona isika neti ko fanda na katikati na mwasi nzeta manga isika bazalaki ndalobi mwasi nzeta manga mo mona mama ko fanda wana mwana jeune fille na ngai ya 15 ans anda okapi nzoto malamu te abimi po abonga makende classe ake a sokoli tanga zolekana donc koko na ye donc bokilo ya mama Nancy mama mobali na ye na mobali ya mama Nancy bafandaki na se ya ndeta manga bazosolola tango mwana mama Nancy ya jeune fille alekana koko na ye donc bokilo ya mama Nancy alobi oyo alongoli zemi tango ka mama lobi nde mwana papa alandi mwana na ye kobeta donc journée baby mwana ke classe te biso lokwa tozana biso ba mongo to fingisa mokili mobimbale papa na mobali na ngai oziki ndumba bandeka mama na yo loba oya kokai koloba papa est-ce que ozana preuve que mwana oyo ayebi déjà mibali alongoli zemi ozana preuve kapo lokwa mama lo bien mama kokosa te ale bokilo na nga pazoloba nani Nancy na komona nga boyete banga moto amona moi liboso na yo nazana misulem songa na komona te mwana oyo alongoli zemi alobi la championne oyebi makamba mokili oyo il faut leka wana pour comprendre mokili mama mokili oyo ato leki wana ko comprendre ngote mokili eza lokwa mopepe mutako kanga mopepe azate mutako ko maîtriser nga zate akoyeba pete omona kaka te mopepe zo souffler po bandete zo ningana c'est ça la vie et qu'on frapper na gauche na droite donc là où tu t'attendais pas mopepe souffler c'est ça ata ozuku lelo zuku no bozuku oko comprendre ka vite c'est ça la loi de la nature
na salobi la championne mwana na bango ya jeune fille wana ya 15 ans asala fièvre makasi fièvre makasi akomi kosala neti kokangama komi kosala neti kokangama ya nini boye wana bokilo mpe azalaki kaka mokolo na yelaki biso nazoyebisa bino ke mwana oyo alongoli zemi mwana oyo azotambola malamu te bozondima te ndenge nini alobi la championne lokola G ekomi kokima na mwana na ngai ya mwasi toke na dispensaire esika bato kaka monika ba dispensaire à quartier o kana biso te kana bino te ndenge nini oyo ya yo loba malamu avant na baloba ke kana bango te loba malamu ba jeune fille bazaka makambo bele yo longoli zemi la championne habité na longoli zemi te ayebisinga mwana ngai bisinga bi mama ngana yebi mibali te na kolongola zemi ndenge nini ayebi mibali te leta bakima bakomi na hôpital moko bo balobi ke te ye lokola longoli zemi moye basimba ye ezate eza kana bango te mwana ya mama Nancy jeune finale bi mama je te jure na saza ko rassurer nga bi moni mama soka boti bana ye ayebaka mwana ngai atémoigner na mwana na bi mama na yebi na mibali te na ko longola zemi te na yebi mibali te batoto ya Congo mama Nancy alobi neti je basimba mwana baleka koto bazongisa koto je basimba koto baleka koto balekisa koto bazongisa boye na miniti kaka ote oyo eza kana biso te bakimi ayi bakendaki na hôpital ya nini oyo soki ya seki soki ya nini yango kuna bakoma kuna bayisi bango ke no bozoyela biso ebembe na salobi la championne mwana na ngai alamukaki malamu azalaki ani na banzoto bien te likambo nini oyo mama soki azali gynécologue soki azalaki nini radio ya kotala ke mwana nga longoli zemi nga na yo toyebi te mais est-il ke tolela jeune fille na ngai elingai kute bomela nga libala na ndenge nayebe kobatela bana te mwana azwi zemi alongoli mama kutu azalaka na biso te aye komona ke mwana alongoli zemi me nga nazosala nini nazaka kobomba mwana kindumba ya famille na ngai nazoprotege kaka mwana nde ya mwana akoti na se ya mabele ndeko alobi epesaki vraiment problème na libala na ye me nzambe kaka asungaki eleki une année et demie alobi mwana na ye jeune fille na ye akufaki na 2016 2017 2018 donc année passée bafandaka na tongo moko boye na lopango ya contrôle esika mama zwelaki bango nyonso tout avant kuna tongo nazongi sima mwana na ya mwasi abotaka bana mibale oya kufi atika na moko mabota ebande suko yate donc abotika bana mibale ya basi abina katikati ya moto jeune fille na ngai oya 12 ans parce que ya 15 ans sakufaki aganga tango agangi papa na bango ndalamuki donc mobala manansi ndalamuki kanga koti na chambre kuna kuta mwana azolela nde sikoyo papa azongi na chambre pona olobakete kende kotala mwana na yo ya mwasi pourtant papa zotuna mwana au juste eza nini mwana lobi asolwa na mama tango mama aye na chambre mwana ya 12 ans azoyebisa maman ya botiki non maman je viens de voir mémé elle est en train de me violer. C'est pour cela que j'ai crié. C'était comme je vivais ces effets. C'était pas comme dans les rêves. Donc je vivais, c'était mes mecs qui me violaient. Maman est juste à talina ceux qui étaient papa avec n'importe yo mon ami solo maman nanda ulala na loti donc bokilo ya maman Nancy maman ya mobali na ye azo violer mwana ya maman Nancy ya 12 ans ya tikala kiwana azo violer penza donc azo bimane lokola mwasi na mobali me ye moka za mama nde mwana sutuki agangi tanga agangi wana agangi pe boye ya koganga na ndoto me bimi pe na bomoto boye papa tanga ye mwana senga solo na mama alobi o makamnini abila champion avant wana pe
ngai moko na lota penda bokilo na nga lokola mobali na kenda koyebisa mama na ngai alobia yo lokola osepela na bokilo na tabi c'est vrai la championne mama mobali na ngai nazalaki na esengo nete pourquoi abandai ko commander libala na nga zo commander vie ya nga na mobali na nga na ya bana na nga imagine toi boboti bana na bino bozo fanda esika mususu esika ya décider boya kofanda bino nyonso to imagine toi kaka esika basi bazali na bayaya na basa bayaya donc tout un problème azo gérer bino ata na musika ko yebe no nyine leka ki wa lamba ki azo saki bo ata moi dispute muke yo na mobali na yo ye fa ye ba yo vraiment na zaki na esengo na yete neta na lota ka ye pe ayo ya penda ko bima na lokola mwasi mobali asa lokola mobali azo bima na ngai na kenda ko yebisa mama na ngota nga olinga ka yete ya mwana ndo loti e bongo banda wana pe na mona ka lisusu eloko te mwana na ngata nga yebisa ngali kama na biya ya to bondela abi na bondeli kaka likolo mwana lali abi zalaki neti ba 2h 3h du matin mwana gangi amoni koko nazo violer azo bimane lokola mwasi na ye a gangi ebimi pe boye donc batu bayoki papa na ye alenga pe na ye ndaye ko yebisa ngai abi la champion na tongo makasi na debarka na lopango bokilo na ngai mama ya mobali na ngai talaka esiko baleli foza la sage to yambie to pesi pe mbote to te bino boza malamu eto mwana na ngai azaki na 12 ans la championne 12 ans n'est passé tango aleki boye aleki liboso akoko na ye yoka koko na ye ya mwasi ndazo loba na mwana oya kufane zaida lungola kizemi to kimi na mwana pe komi o mwana lungoli zemi me mwana na mnoko nazo baka mama nga na yebi mibali te yango zemi yango ezalaki kobota ya butu oyo ye na kindoki na yo bien ndenge nini la championne tangu jeune fille na nga ya 12 ans aleka nyona pesi ko mbota leka ni wana ko na tala te oyo ayebi déjà mibali toko mobali na nga zalaki na maîtrise mais tango koko na lobi ndenge wana sali nini na yoki mwana na ngai efi asala nini esa regla na ye po azala na mwa banzuto ya minene areglaka azalaka presque na 11 ans amona ba période na ye donc ezalaki mbala liboso te amona makila mais tango mwana ke kosokola mwana na nga 12 ans akoka kosokola na se kuna te pourquoi bo excusez nga batoto ya Congo parce que ça histoire ya ndeko na biso na se apesi mwana donc c'est comme si penda ke ba abuser na ye azokoka penda kosokola na ba partie intime na ete nde abimi kuna ayebisinga mama na ya tokei na ye ti na chambre na bango na moni mwana nga aza ko saigner ba règle te mais ko saigner neti ya mutu ba dévierger puisque ngai bo rendre ngai bo tenir ngai rigueur te za histoire il faut na beta ngo pour comprendre moi no ya 12 ans a régler déjà mais ndoto alali ala muka kindo ko sokola donc azoko ko simba tazolo même maman ça pique et soit quand na ko piquer donc makila ozomona ke neti ba sali nini ba dévierger moi ama lo bitin torote baki na mwana l'hôpital baki ko sala touché malheureusement kuna et que kolakisa kete la fille elle a été abusée donc mwana penza ba dévierger ye mwana moni na ndoto mais tango bakei ba signe palpable ya makila ya douleur na ba partie intime bake basali touché babike mwana sa yebi mibali toroyo mama salimini akimi mbango pa pasteur batoto ya Congo akimi pa pasteur abeti lisolo na beteli bino nde ye moka mona ka mama bokilo na ye nde mwana na ye ya 15 kotaka mabele boye mwana leka na bike mwana oyo alongoli zemi jour wane leka kite tongo etana kite mwana baleka bazonga ote alongoli zemba jeune fille baza makambo belebele ti mwana tongo etana te jeune fille na 15 ans kufa de kaka mama bokila prononça ke mwana oyo alongoli zemi mwana kufa
o alongola zemi mais moi na maman na sa zolo ka maman nga na ebi mi balte na olongo donc azo koko innocence na ye ti ezo meme na liwa zo yisa ka maman na bonke maman na ebi mi balte na olongola zemi ndenge nini aki me papa terre babondela 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 pourquoi ils allaient vraiment cas grave donc palpable boy moi la gangi ba kepe batla moi na ba touché na ndenge ni donc eza ba mari de nuit femme de nuit ou et s'est manifesté boye na mokili ou bien je peux dire physiquement à tout est comme babondeli babondeli pona ndeko na biso babondeli pona mwana babondeli 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 likamba kokama patuta kongo tolanda suite parce que histoire eza mamle moi na kata na sala nyonso ozate le kamlai tolanda suite na deuxième épisode bokilo ndoki omona ndenge mokili eza mabe omona ndenge vraiment bi la nature nous enseigne nyonso ebandaka non na spirituel elekolata nzoto vraiment nalingi bino mingi ceux qui donnent s'abonner te s'abonner na Dikina TV aimer partager c'est votre façon de me soutenir na ndeko na bino moi cloche wana ya s'abonner et puis au final na nino esa neti nini sonnette pour au mangarate à chaque fois na osala nini na banda kotia ba émission ya sika to kutani na deuxième épisode ya bokilo ndoki omona mokili ndeza mabe tambwana mokilo kota mayanti likambolo kita grave likambolo kita compliqué maman bokilo doka kamamba to kutani mbala sima c'était la vôtre la championne autre m'a dit Dikina donné kando no tete la Kema Fumbe en direct de la Suède mboka malili mboka craquage mboka ya ba facture. À la prochaine occasion. Bye bye.